babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Est-ce que bato baza reconnaissant basawa? Est-ce que bato baza reconnaissant basaliawa? Est-ce que bato baza reconnaissant basaliawa? Tika na reconnaissance na yo nzamba sala dolam na kati vie. Tika na reconnaissance na yo nzamba déclencher miracle na kati vie na yo. Awa bibe na bina bisoni. Bato yo bana baso baza ki dis na kati vie na bango. Ba bela malade ya lep. Ba luka solution mutakobiki sabango asate. Bibi batamboni bisika ndenge na ndenge. Batamboni baputa ndenge na ndenge. Bakebisika ndenge na ndenge. Baluki soulagement batika nikoswate. Batumini o bango baluka ki bango ba assistante pour la guérison. Batambola na ndaka bandaka. Ayeko croiser na bato. Comme bakuta les solutions. Tamboni toluki solution et pas na yo to yena na sama kolona yo. Pe babito yo ki basango na ke obuki saka okanzambi. Tango yake panzambo lo baka nini. Zala reconnaissant. Nous pouvons reconnaître que nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Merci. Tous ceux qui malades, mais tous ceux qui naissent, tous ceux qui bah ça que m'a fait ça merci. Mais sous baké. Mon connaît si tu non, ton son ngakuna. Toi il dit Seigneur, te pèse merci parce que on te sali et ça pour nayo. Il y a on te pèse merci. Baboy mon quoi son. Aïe pas Jésus Seigneur. Oye di ngovo na yedo ke habita. Ton son qui dit yes baké. Yom ko bondele so tu aki na lep. Méthodique. Yango na ye kaka na personne nini na personne kaka merci. Alléluia. Alléluia. Ko pesa mutu merci ezotinda mutu lobi kuna asale lusubola mwebele na katafi na yo. Liboso ensemble. Zalaka reconnaissant liboso ensemble. Zalaka reconnaissant liboso mutu apesa ta meto lala. Zalaka reconnaissant liboso mutu ayama yata. Okena mboka moko songo ndebana ezato na ye. Na kanisa tabana na ye. Alléluia. Gobi moka poussani. Tama poussani. Yesu atala bla. Mais vous allez qui disent neuf musu bazawapi. Abisene na ndeska bla. Donc on ngana bonde la ki. Bazaki disent kaka mutu moko amonani. Soki nzambe o akelinga na yo azo regretter ke batabiki saki bazaki disent bakei neuf bakei kaka moko azoki pa pesa merci. Kozala ingratitude na kata vina yo ezotinda loboko nzambe e manifeste na kata bomo ina yo nzambe lela peso musala na musala nzambe pesa na kozoki nzambe te musaba nebo sambe esika songo mais nzambe ana pambola a changer église atiko ko prier na mama ko na ngo prier na bete okoma na koma na ngo prier na ministère amen okoma na koma na mwana ya mutupe ya pasteur. Alléluia. Alléluia. Ako bosali nzamba pambola ki na église wana poza la suite oza la partenaire osunga ministère wana. Et puis côté ça moko na zone eloko ya liboso eza mutu aza na confiance ya nzambe wana pe aza fidèle na parole de Dieu. Premièrement et deuxièmement côté ça dit eza mutu aza reconnaissant liboso ya nzambe na ye que soki na zwi musala nzambe za to na yo. Alléluia. Kosala na nzambe bile me kozala reconnaissant Seigneur. Na oyo salinga atana za leloko kosala yote. Na yeka kana temple no Seigneur. Na ndimi na fina ngana koyembela yo. Na ndimi na fina ngana kosalela yo. Na ndimi na fina ngana sele na kotea yo. Na ndimi na fina ngana na yakata na église na pamusaka tala komba. Eza kotalisa molamo yo salinga kona za reconnaissant liboso na kata bomo inanga. Seigneur na botika yote. Grâce na bela soki obiki singa Ngai pasteur de Nandos, église cité de la foi. Reconnaissance. Mais ici la reconnaissance ya bato nyonso bazalaka reconnaissant liboso ya Nzambe na makambo Nzambe azosala na bavi na bango. Pe bato bazalaka reconnaissant liboso ya bato ya baninga ya famille ya baboso babota bango bazalaka reconnaissant liboso ya bandeko na bango pe ya baparent na bango. Yango deja na
ya bana basi bazalaki 10 bazalaki na malade ya lèpre baluka solution bazwa solution te bayeba yesu abikisa bango 10 nyonso bakenda donc baseretrouve esika bazalaki bamoni ke babika 9 batikali moko abi non fo tozonga tokende epai ya moto abikisaki biso toloba nde juste merci mpona bolamu asali biso tozalaki na malade omelango topensaki ke tokokufa me tokutani na motu moko apesi biso solution tozonga na maboko na ye topesa ye merci na makambo asali 9 baboya basima nzela bakina me moko pamba asima nzela azonga apesi nzambe merci donc c'est-à-dire na makambo nyonso nzambe akokosala na vi na yo fo kozala reconnaissant kopesa merci eza très important kopesa motu merci mingi olakisaka motu wana asala susu odela ya makambo aselo mais kozanga kopesa merci kozala ingrat liboso ya motu eyokanga loboko ya nzambe mpo nzambe asala te na kati ya c'est ça motu lobelaki de la foi eza na avenue Jasmin na Kauka soki outi na yolo okokita na yolo médical hôpital eza na bongolo Akram après CNSS en diagonale à CNSS toza wana avenue Jasmin numéro 12 soki outi na Kasavubu Selema ou Bandala ngingi okiti na bongolo koto ya Prince Kasavubu okiti na se donc okibaki okita oleki Kimbangiste université Kimbangiste okomi liboso en diagonale ya CNSS toza na avenue Jasmin numéro 12 numéro na biso ya téléphone ezali 081 0333 044 0947 48 79 081 0333 044 c'est ça bondela mpona bato nyonso baza na baproblème na bandako na bango bato nyonso baza malade bato nyonso baza na baproblème nazobondela esika ozali nzambe nanga abikisa yo okangolama na kombo na yesu maladi nyonso ezalaki na fina na bengani yango ebima au nom de jésus ezwa solution ya makambo na yo nzambe akangolo babikisa yo na kombo na yesu bolamu ya nzambe elando bisika eza au nom de jésus na bondeli komopelelo amen.